Oui, le plaisir est pour moi de savoir, très nombreux à suivre toujours votre site CL News TV de Christelle Rose Mamoulani de la presse congolaise. Que je dis bonjour, un grand merci aussi à celui qui est derrière la caméra. Merci Air Max, merci aussi à notre monteur, notre réalisateur. Merci à toi, Golo Mayala. Merci, internaute Nosobolanda Rabiso, toujours de partout dans le monde. Mais ça n'a toujours Kolanda Biso, toujours confiance à toi. Merci Papine Zolamiso Babi, le papouche de la famille. Donc Wana Babi partenaire, je ne me partenaire, mais lui il est parmi mes partenaires à Motivanga. Si je suis aujourd'hui comme ça, c'est grâce à lui. Si aussi je suis comme ça, c'est grâce à un homme, un grand homme, on appelle Rokar Miezi, le minot garçon. Merci Nayo. Aujourd'hui, quand de bon on a ba image, Air Max déjà municipal de ba image, on a sima. Tout ça bon on a siège à MLP, ndetoza awa to boyebi MLP Miguel le Bezate, boyebi MLP Ndeko Franck Diongo. Donc notre honorable Oyazaki na prison Makala, donc les lotoyés, donc na siège na batebele pe ba qui est déjà abîmé. Donc toko ça pas honorable na biso bongoté parce que ils ont ça biso sengo makasi, ils a une préparation pour se préparer. Donc demain le binaton bon zoba image na CL News TV, donc honorable Libanda to longone na prison Makala ti wana siège. Donc yango lelo to vandi te to bino photo lobby ça to lobby là-bas tout non so bazola de partout dans le monde que Franck Diongo nano abimité akobima lobby. Donc fausse message oyo ya batumsu basa libanda bazolo belé pour notre honorable nous préparant parce que ça grand événement et ces événements moya munene oyo que c'est passé lobby et ça grand événement to benga déjà maintenant aya déjà to solani. Bonjour. Bonjour de journaliste. Bonne santé. Santé ça qui toque. Namoni vraiment plaisir et ça m'acasse. Soki nazane sengoana na ebité soyo ça nangote. Oh mais oui. Donc c'est un peu partagé. Bon banetike tamba yebi ke papa za nanzela. Ba kozandeni. Na bo bazaki malade. Na bambeto hôpital. Na ba o bazaki na nzala. Tamba yeko yebisa bango ke papa na bino to moni na nzela ko ya. Esengo kozandeni. Ma casse immense. Esengo za kitoko. Donc nous sommes parce que Bolandabiso na ba chaîne Nabiso Bolandabiso na poto partout dans le monde. Batubele déjà batia ba titre qui abimé honorable Franck Diongo de Libanda tout yo lo bani par rapport non parce que biso to que to s'est préparé pour na lobby na tongo biso na prison makala poto honorable tu neti. Bon nako pesa mbote mingi na bande kwa diaspora Libanda mboka pe bande ko ba congolais nyoso bazali awa na kati ya Congo. Nakoyebisa bino loko moko ete mwana mboka Franck Diongo azali un homme d'état. Akoyi ko bima na nkukute. Fom poisa. Ya ko bata mateke na butu na molili bakamata ke bake lokuta. Batumso babimse na 3h du matin. Bon, toya pona kotanga bakombo batute pona kosala batu moko boye succès tom campagne des athées. Héros vivant so ko bima lobby na tongo. Na ebisi ba congolais nyonso ba Libanda mboka. Bobengisa ba famille na bino boyebisa bango na 4h du matin avant 6h bokomona événement oyo na bomona te obenga mareime. Donc prison centrale na ba wa ngai naza ko évoquer ba koko moliba mpe ba wa nyonso bazali na sia mabele ba bima baya ko mona eloko nini ko le kalobi ndenge ni to kozwa mwana mboka héros vivant oyo azalaka disciple ya Etienne Tshisekedi o biso to zali ba disciple na ye. Oyebi ke héros vivant tango ko bima lobby ye oyebi ke alinga ba mama mingi bon tango ko mona ba mama pinzoli na miso ko kita oyebi ke mboka za kimia po ya za teme ndenge azobima okomona ndenge ambiance mboka kozonga batebele ba kamwe na libération Franck Diongo babi est-ce que linga ki abima mais tout moni abimi quand même molobani par rapport non bon ba kamwa te bino moko boyebi ete soki moto ba prononcer que ba libérer ye. Administration salaka moi musala oyebi ke biso na Congo moi bolembo muke ezali côté administration makambo etali moi mikanda moi kokoma o moi machine ezaki moi kosu o moi kure kendaki oyebi makambo loterie kite na mboka oyo
moi babiloka mike mais na minute oyo boye makambo to Cécilie to luka ko be ba groupe ba torche ba panneau to tiaki ete ba sala musala na minute oyo to zui déjà makambo nyo swame lobi na tongo 6h oya koya na 8h akozana sikate hein ngai na kokoma déjà 3h na ebite yo soki kokoma na ngani moi to ya perdre là moko parce que 3h wana photos ba image na sorti na nyoso mba moko grâce wana oyo président Félix Tshisekedi APC pas Franck Diongo azali libanda olobani par bon koloba ete grâce au président APC pour moi na mboka zaliban ezala ndengo bozo cancela te mokonzi nyonso asika soki akoti na kati ya mboka agraciaka toujours ba prisonnier bato yo ya valeur et koloba te ke soki yo bomaki moto bako gracier yo te oza moto te obomaka moto ozaki na kozanga koyeba te opirige pe pene na yo mokonzi ya mboka ya bwania pe ntango akokota tali oyo asali mpe mwa mibu ebele to gracier ye azwi mpe mwa mateya akozongela yango lisusu te ebongo yo obomaki bagracier yo oviolaki bagracier yo apres koboma lisusu oke koviole bakanga yo lisusu osonga bon tozwa koandakisa mwana mboka alobaka nini atalisaki mokili mobimba tala complot bakosala balingi boyeba bosolo te balingi ba changer constitution mandat 5 elungwe koma ya 7 ans peuple votaka lisusu te kaka ba député bato bakanyo bazwaka mwa misolo bataka na poche ba votaka alobako be bosolo te alobeloko te basala ba montage tout na ndeko Kabila oyebi basala ba montage na ba service na ye po ete bazwa ye ba écarter ye écarter wana zalaki teke oyo bino boko kanche zalaka teke ba éliminer ye physiquement au moins na ba bombardaka biso abati batumbi siège batumbi awa bayena masasi babeti awa nelongi na ye pa biso tozaki na kati awa tozaka na bibembe so pe mitano motoba awa elala te awa boyebi yango donc azako bunda pona mboka lokola zo bima biso nyonso tokozela toyebi ete papa tanga ko bima kopesa biso bilei ya kopesa biso ezande biso totambolaka te na dinema tokotambola boye to biso za bato ya bwania mais papa biso tozelaki papa Franck Diongo notre honorable malgré aboya qui makambu ya vote a retiré bani na ba député yé moko pas honorable était donc ebité que azala vraiment na moi nini wana te mama oka musangai est-ce que bandeko mingi bazali na ba université ba ko sala science politique pas comme politicien mingi okomona ba comme politicien basala ka science politique pas comme politicien ezana lolenge wana te biaza visionnaire la monaka ete maponami oyo ndeko Kabila lokola boy kotika mboka azali wana akosala oyo alinga sala akozwa bato akocha akocha toyebaka yango te nga moko nazali candidat député national na 2015 nazali candidat député provincial omonaki ndenge l'état ya Congo l'état moyini ndenge ibaka biso mbongo askrokaka biso mbongo omonaka biso na baetando tokei tolobi ete tala l'état sali boy tomoni ete maponami lokola tokokende boye biso toza na réserve tozali toujours observer tokokende ni gauche ni droite toza na katikati nakopesa onda kisa tokamati lokola ndeko Martin Fayulu azali mwana mboka ndeko Félix Tshisekedi azali mwana mboka ndeko Shadari azali mwana mboka est-ce que biso politique tokosala eza ba individualité tokosala politique ya bakomba batu te tozalaki kotelemela ndeko Kabila pona système de travail ya mabe ya kotia batu na kati bakosala musala akomona ke musala okemala mote ya kangi obe maboka kotala moi bato ndambo boye bakanga bakata demi continent en otage et comment lokola do bilanga na bango biso tokotelemela bango te ke po totelemeli songolo pona kombo to bandaki kotelemela système de travail ya mabe je crois sika bavandi bayo comprendre que Franck Diongo azaki prophète descendant ya cardinal Malula tokoti siko na kote mo Kristo ya azali obena cardinal Malula eo kamandana papa Mosengo na politique papa Etienne Tshisekedi oya ko boye etali et biso to sa ba disciple ya yemei héros vivant Franck Diongo donc biso sa ba to bwania toza na besoin te que to finga songolo to kanela pakala bo nyoso basalaki biso mabe minga kolobeza te tozomona bango te omona bango te bozelaka papaya apesa maloba parce que siko loba nanu vraiment bien te nabi que ton papa oya a pistonner soumara makas parce que wana to reprendre trop une information to ba stratégie nyonso ya vivre
Maman journaliste. Ceux qui ont la télé quitté. Baninga bazanango. Ok, kota la télévision pas ba voisin. Ponge ezui olali. Olamuki boy à minuit. Soko za moto asembo kozonga pa na bino mbangu te. Eza boete. Okozonga pa na bino mbangu. Mais soko olali pa ba voisin, e ngolo banini. Oza susiri pa na bino te. Oza ngosio. Yango na sengi na moto nyoso. Oye bika salaki na yembeba kozanga koyeba. Train yango elinge démarrer. Moto na motalo kandenge nini. Na sengi te moto nyoso biso to kabolaka te. Toso benga na batu te moto nyoso ayebika salaki mbeba na ye songolo pakala. Nzela yango yo. Olimbi seleki nyoso ndeko limbi sangai. Ndeko nazaki koyeba te nasaki mabe limbi sangai. Papa ayoka aka bana. Mais arrivé à Franck Diongo to ba congolais ba ko retenir nini que peut-être idée moya siki ko bakisa masu. Bon, il y a zana no moto asembo vérité ba bombela rango te hein. Il y a le borbe bosolo. Ba congolais ndenge basana ba yebi pe na kata mitema na bango bazana eloko ba kozela. Soki mwana mboka bimi baza pe na oyo bango ba koyebisa ye. Ye bazana yano oyo ya kopesa bango. Aza pe na oyo ye akoyebisa bango. Donc voilà un peu. Okay, merci beaucoup. Comme Nepson Asuka, ils ont une interview spéciale parce que lobby déjà honorable Franck Diongo Torozala on a la prison Makala pour Tobimse. Message nous relancé na ba union Sobolandao partout dans le monde ba combattant na biso bazala libanda mboka ba on so bazela longtemps notre honorable Abima Lelo à cause lobby à Rosali Banda donc message les amis par rapport. Ya liboso na pesi merci nazo ko benga ba base langa nyonso ya Moamba limetenga balemba matete kisenzo kingabwa paka chuma soko pao masiala bondeko na sengi na bino banso lobby na ngonga ya 6h biso nyonso tokutana na libanda ya CPRK na lancer lisusu message na bandeko nyonso ya parti bisika bazali MLP Mobimba na bandeko baza na parti te bo baza parent na non parent biso banso rendez-vous lobby samedi na 6h na prison centrale ya Makala pona kozwa mwana mboka héros vivant Franck Diongo Shamba pona koyana ye tina ye sika biso to kocha ye puis ya koyoka nde biso pona koloba te so na lobby o balobaki tuna buyi to kozwa ye to komema ye siko senge to bema ye nde to kokendo tikai wana biso so awa na lobby te awa olandinga te la na bokebi te na lobby te to kozwa ye to komema ye ne sika o biso senge to bema ye est-ce que secret nyoso ga to bimisa so to bimisa o mono bakangaki banzela boye bachaki ba bloquer boye toza na besoin bakanga nzela te nazo senga lisusu message danga nazo lancer place ya inspecteur général la ville ya Kinshasa Franck Diongo aza monguna na bango te aza pe monguna ya ba policier te na bande kwa FARDC na ba service secret à tenue civile soki okoya pona koyamba mwana mboka yaka na ndenga discipline pe na ndenga bwania soko ye na ndenge ya zololo a etalio puisque ba disposition sécurité za kosakana te to sengi bande kona biso ya la police lata teni na yo yaka koyamba mokonzi aza kobima ozana tenue civile na yo tika ba normalé à gauche droite puisque soki ba repérer ba kocha maboko aza kobima lobi ezali officiel mokonzi mboka signaki alobi mokili mobimba na boyo baza na sama bele bakoyoka moto nyonso lobi to yamba mokonzi na biso to bima na ye to tambo na ye malembe tina ye sika to kotika ye to komisie to zongi bandaku sima mikolo to koyoka message nini oye akopesa biso. Voilà na mokuse. Merci les journalistes. Merci beaucoup. Tout comme Nepson Asuka a interview Nabiso, c'est un interview spécial avec monsieur l'honorable Babi honorable Franck Diongo malgré Longo la Bango honorable. Mais merci beaucoup Nabaino Sozaki Ebele. Merci à Christelle Larose. Maman. Oui, papa, vous avez un message. Message nangai nazali coordonnateur ya base ya CPA Moshi papa Lokadi Jacques tozane sengo makasi pour na leader na biso président national Franck Diongo azobi malobi yango na bengi peuple congolais ya Maloeka dobo skolu tendele biso banso même matadi kibala toza bato maike pour na koyamba mokonzi aza moyini pe munguna mutute tozala bato ebele pour na koyamba ye ko pesa honneur oya bongino nango 2 ans et demi na kati ya prison Makala
a souffri pour naïté pour namboka bakangi pamba salé le côté l'état moini de tout le na sorga na biso l'état mobomi l'état mobotoli alors ce qui na lobby na kokufa ce qui na lobby te na kokufa malamu na loba na kufa wana sorga na biso MLP alors na sengi na bana chango tous les belé bana lutendele do bosco bana donc na loba te Congo mobimba to ya bato maike na siège na biso ya MLP ya président national Franck Diongo tous la bato pour na yamba président na biso mama journaliste. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. C'était toujours un message. Il y a battu, il y a militant, il y a MLP. Tout comme l'émission dans ce cas, émission na biso, depuis que on s'est retrouvé le lobby. C'est par cas qu'on a tout yamba mon continent biso, honorable Nabiso. Otoninga kamingi amanka biso pe moi tango ebele ndeko Franck Diongo. Merci à Max pour les images, merci aussi à Rocarmiezi, merci aussi à Papine de la Misso, merci à vous tous. Restez toujours branchés, vous ne serez pas de d'ici là, portez-vous bien, à bientôt, bye bye.